ceinture na yo oza ndeko na biso te on doit tirer attention avec les métis. Donc voilà. Comme on est Jules Monière, on a eu des pèses, on a président Félix Tshisekedi, en liberté. Vidéo Mbasoro la chair des poules. Exactement comme à l'époque il y a Allemagne nazie. Mais pour des raisons politiques, le message passe. Tout ça pour Métis Moraza candidat, il faut écarter na makamna politique. Mais qu'est-ce que Métis va avoir dans la politique? Pourquoi qu'on faut ça tous les métis? Qu'on englobe les métis. Monde des aucun dans métissage. Monde actuel avec la mondialisation, les aucun dans métissage. Car à bien besoin comprendre ma camonate. Qui vous dit qu'un métis peut trahir le pays où il y a maman naïe, il y a papa naïe? C'est faux tout ça. C'est faux. Ça c'est quelle façon de réfléchir, quelle façon de voir les choses rétrogrades ça. C'est grave et puis ça passe, il y a même des chefs au monde, même des journalistes dans la télévision, dans le club 50, au monde des politiciens, ils ont appuyé des bêtises à Jean Rouen. Mais nous on vous note, on enregistre, on note un jour ceux qui va déguer salami, ceux qui va mort, en tout cas va koufi. Bino tout bon pour chasser les nazis. Quand Marati, le monde papa mort à 87 ans, Batama va récupérer, va tirer la bolo. Bon, on a pour chasser bongo. C'est rétrograde. Batu bateka ba noir aux États-Unis. Antilles. C'était les chefs coutumiers, les chefs de village, bazara des pères et des mères. Ba tipo. Quel président ça les cas na Congo à Métis? Quel président? Hein? Mais pourtant président à Ghana kuna salama bien à Métis. Les États-Unis on a l'exemple de Barack Obama. Donc même dans la France, même dans le sport, beaucoup à un Kylian Mbappé jamais à trahir France. Mais Métis à Botamikuna, donc à même pas de père et de mère français. Mais le fait c'est ma Botamikuna a eu mentalité kuna Cameroun, Algérie, Talieti. À défendre la couleur à France. Et de surcroît, Mouto a vraiment côté mon corps, un parent, mon corps. Il y a un kawana. Oh, mais il faut être malade pour penser comme ça. Oh, on vous observe, on vous enregistre. Le monde actuel tend vers le métissage. Si vous ne comprenez pas, vous avez un discours, il y a des nazis et consorts pour consolider vos pouvoirs. Un jour, on va se regarder les yeux. Mkari président jusqu'à la mort, oui. Président jusqu'à la mort, Mananga. Président du Congo jusqu'à la mort, Balunda Bay. Tu seras président jusqu'à la mort, Fatiwe. Président jusqu'à la mort, oui. Président jusqu'à la mort, oui. Président jusqu'à la mort.
Ekelekele, qui sera président jusqu'à la mort. Président Costo, président jusqu'à la mort. Mouantomolo, président jusqu'à la mort. Ekelekele, président jusqu'à la mort. Chilo Mouayi, tu seras président jusqu'à la mort. Yo Boroshinde ya kamama. 4 mandats. Alléluia. 4 mandats président Fachi. Bolo bana Moïse Ndundu ya muntu wana azonga sima. Bolo bana Fayulu ya zana musicien za ikonya kalanga akende kubeta musique. Yo Boroshinde ya kamama. 2023 bokolonga Fachi tena kombu na Yesu. Alléluia. Yo Boroshinde ya kama ikalante kaola basi. Inchi bale banashinda sécuriser mukini yetu. Bale bako ne tout akila shu pour sécurité. Bale banashinda ku répondre ma problème ya population. Hapa tuko nasema beko na préparer balkanisation ya hii mukini. Balkanisation ça signifie quoi? Donc on a besoin de diviser hii mukini yetu. Katanga ibaki à part, Kivu à part, Équateur à part, Bandundu à part. Donc on a tafuta pour créer conflit communautaire. Donc on a tafuta pour créer guerre tribale. I makabila ikombane na aba. I communauté ikombane na aba. Donc on a tafuta pour écarter comme élection le 20 décembre. Mutoto yenu, muloko yenu, mukubwa yenu, Moïse Katumbi. Ule mwenye ego réponse ma problème yetu chez peuple. Donc on a tafuta pour écarter. Hii ni mambo ya inchi, ba papa, ba mama, ba jeune. Mulamuke na élément déclencheur njuyabo ku balkaniser nayo mukini. Élément déclencheur ibu sa allumette ile bana fia kuakisha nayo moto ya kuchoma nayo hii mukini ni ile banaita sema loi Tiani. Njo yenye les lois donc on a tafuta créer au trouble mu Congo, on a tafuta créer une guerre entre ma tribu, entre ma communauté et puis on a tafuta kumwekarter mtoto yenu Moïse Katumbi. Ba mama mwanja mulizala Moïse. Mwanja mnakonesha Moïse. Mwanja muringisha Moïse mu politique. Est-ce que mutechika le 20 décembre pour élection bila Moïse? Hii ni mambo ya inchi mulamuke. Na bale beko kumukongo ya ile beko naita sema loi Tiani. Toneshane vérité hii ni mambo ya mkini yetu. Président de la République wetu Fachi Félix Antoine Tshisekedi. Tuko kumukongo ya hii loi Tiani. Tu as baigné, c'est que on a sukuma loachia, on a sukuma Tiani kumbeni. Wewe nde shitu Kongo yako. Président de la République, anamuliwa président Moïse parfaitement. Kama kuko bantu 10 mu Kongo, bale président Moïse alipatia chance ya kuikala kumpembeni yake banikala table moja banakuya meza moja bana voyager banapanda avion moja. Le président Tshisekedi en fait partie. Na comité liboso ya CG yenda mtu aipsaka na yana yako ipserikam. Na comité CG autorisé ba di progrès. Bakanga ngai babetanga babandi ko betela ngai liboso pangu na ye. Bazwi biloko na nyonso tout. Mbongo, téléphone, ala dena tikali. Responsable père de 12 enfants. Ala dena za. Il a mal nyonso tout. Et j'attends que CG ça la quitter. Adimi na lupangu. Un responsable comme moi. Hein? Ngai aza victime na 2011 na élection 2011 ne pona tindaki biloko mama chika na mbujima epona élection ye na Félix bakangi na samina de lifeka yin un mois na 3 jours na la numéro ya communauté internationale ya CHR bakangi na sali na ANR 2 jours c'est quoi kingaka cho banda bakabanda kenga balobi ke naza très bakendo tumba ngai naza okomia wa grâce ya banani ba JR tango ba mwini bazokende nanga bazobeta ngai nde bato ayeko sauver ngai yawo bato ba sauver ngai eza cadre républicain no bazaka liboso ngomar nde bazunga ba yeba bandisi ngai tala ndenge naza wana ko banini CG ye moko nde muto aza responsable ya makambo nyonso oyo eza muto mususu parce que soki amonaki te eninaki ezalaka mosusu soki nga mwana na ye epai ya papa nakimi bitumba na te kotana ndako papa koyebimisa ngai baboma ngai nazoloba na mama naza na famille oyo eyebani ya mukeneshaka ndambo ebu lunda wetu akufi na mwene na chikapa babomi ye pona IDPS grande sœur nanga babomi bango na lufu pona IDPS trois frères nanga babomi bango na mbujima ya bu portant et pango eka sage pona IDPS ngai lelo naza boye lokolo moko
eza masasi mpona idps lelo nga nakomi traître ya idps récompense nini en tant que patriote congolais un patriote asengaka salaire te mais asengaka récompense nio nga naza nango na idps naza étranger te je suis originaire de kabeka mwanga de père et de mère mama nanga aza mokontomboli papa nanga aza mwana ntambo soki lelo biso bakolo pouvoir bazosala biso boye ebongo mutu lekizela bakosala ndenge nini donc marga olingi ozwa pine na misu na bino soki oyaka te mo lieutenant olingi omona ndenge bazobetanga neti nyoka siko mutu mosusu oza ta na pouvoir oza ta pembe na pouvoir ta kozala ndenge nini bakongole babengi ngai ebele eloko nini babengeli ngai balobi mboka na biso eza na risque ekende tolandaki même le président ya assemblée nationale Christophe Mboso makambo ya rivière Maluku esika bamare bakufaki abi toza mesure même pas ya kocontrôler fleuve na biso entre temps Congo Brazzaville ateka bahectare na Rwanda mpona kosala bilanga tala risque oyo ekolo république démocratique du Congo toza na yango lelo toza na 6 pays na compte ya force régionale oyo bamilitaire na bango baza koyawa Uganda ye wana yawa na bamilitaire na ye baye lisusu entre temps na biso na mutualisation M23 bango nde balekisa ye mpa kota na Bunagana Congo ezali kokende wapi situation générale na oyo etali sécurité tomoni nomination esalami na la police nalingi mutu na mutu ameka koréfléchir est-ce que le Congo va à garder toujours souveraineté naïe ou bien le Congo va mal avec ma force régionale au Ezawa, le Congo va mal avec tout ce que nous sommes en train de voir par rapport à la planification. À vous de réfléchir. Tobalé pas Nani, tobalé pas Moramboka. Lik Malem. Merci beaucoup Ndeko journaliste. Oyebiki 2 minutes 30 secondes de réflexion. Tango batu bakeko iba pouvoir ba ezaki ya bango. Eloko bazaki nango na mutu ezaki ke pouvoir eza ko détourner ba mbongo ba million ba tondisi ba poche bakanisa ki ke pouvoir eza ba montre na ba voyage na ba sapato na ba mariage na ba champagne ozomona ba yeba ki ke pouvoir eza charge eza responsabilité tala bangole tala lelo ke o ndenge balobaka na français le piège se referme sur monsieur Chilo. Chilombo akosi, regarde maintenant que les pièges se referment. Tant que nous sommes qui bino que Chilombo a trahir Mboka. Chilombo est passible de la haute trahison. Bato babanda oyokati. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Bato bakosa ki bisoke. Force régionale wana ya EAC eye kobundisa M23. Ça c'est Chilombo qui le dit dans une interview sur RFI et France 24 au mois d'août dernier en marge il y a Assemblée Générale des Nations Unies. Journaliste a tourné alobi ba Kenya bazoya kobundisa M23 en août et puis ba koleka Bunagana. Journaliste français a tourné ceux qui ba M23 ba kuti nini M23 na Bunagana et pour donner à ce bino moko boyebi ba kotilisa bango. Papa, depuis force wane yaki aussi oyoka babeta tali sasi moko contre M23. Armée à Kenya eyaki eleka na Bunagana ki eleka na Chilombo ko. I want problems always. God have mercy upon us. I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. Nous saluons notre héros national. Et là, message dans notre adressé n'a pas pu le commandant, le maréchal. La ligne boye balelo neutre dans la combattant il est fait de dépendre la fatigué. De dépendre même pas tu sais qu'il est fait. Mais de dépendre quand eux zala qui va aider na bango ya malamu bazala kana. Soki tolandaka bango ezalaka te tolandaka na bakote na bango.
tolandaka bambongo na bango te mais tomonaka ke bazalaka na bamakanisi ya malamu mais lelo ndenge toza boye nous avons voté na kati ya mboka oyo voté président Fachi de surnommer le peuple Fachi Béton. Moi je commence à regretter Béton comme il est au niveau à Kokoma Limondo. Béton a comme il est à Kokoma Limondo. Banda Oya, président de Bissau IDPS, président Ouabimina IDPS, Banda Oya de Moka Oya. Nous allons presque 3 ans et nous sommes conditions de l'église. Peuple congolais, tout le monde combattant. Moi je parle de peuple congolais. Parce que les gens sont combattants. Les combattants qui sont les combattants numéro 1, combattants du président de la République, Fachi Béton. Il est devenu paresseux. Il est devenu fainéant. Dans le Biboye, président de la République. Fachi Béton. Et aujourd'hui, nous sommes quelqu'un qui a volé 45 millions. Kabila a dit Mboka Oyo, $16. Nous payons 45 millions de dollars de comité de 21. On a dit qu'ils ont posé à caméra et la télévision. Les gens qui font la télévision état de droit. Mais les autres, comme ils ont comme état de droit, Mouto Bakateli 20 ans, Azali même pas 2 ans. Abimi, je vais vous informer la population. Biso Tokobanga Lisusu jamais. Attends pour lui, Mouto, il est à Bakateli 50 ans. Soit les alliés, c'est nos amis. Nakobima, Fachi, vous êtes notre président. Et vous sous monde, il y a Belgique. À ça, il y a qui sont balouko, ils sont bakassayen, et Togo au pouvoir. En tout cas, les monsous mon déda a yeba qui fait des bateaux et bateaux comme Makamboute, Baninga Nangaï, autant la bateau, Bazako Fingana. Mobutu a su pouvoir à régner 32 ans, Bangala Bafinganité, Bangala Bamibomité, Bangala Bavandi très bien. Attaque à moi en discussion, ils allaient entre Bango, mais Bayeba qui n'est pas arrangé. Parce qu'il y a eu pouvoir pendant 18 ans, tout ça, 4 ans, il y a musée. Pepele, il y a Balouba pour Fingana. Bazoko Finga, moi, Sina Bilamba, na ye, à 4. Mais c'est que je vais vous dire une chose. Après le pouvoir, il y a Félix. En tout cas, basebele bakokufa na basebele baokende na réfugié politique. Basebele bakokende bamosusu bakokufa bamosusu baokende na réfugié politique. Biso bakasayen, on a échoué. Parce que pouvoir au biso tolobaki te doit pouvoir. Et là que pouvoir il y a partage. Partage, c'est-à-dire Boka Mobimba, lelo est comme ba égoïste. Et le président pour révolter ba égoïsme.